Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele, to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université, ezosala ke ba parents bazotikala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bana France, bana Paris, bana Schengen, bana ya Europe, bana ya mokili mobimba. Solution ezwami pona ba décoration na biso ya ba salle de fête, fête de mariage, fête d'anniversaire, retrait de deuil, ba mama ya moziki, to panique lisusu te, décoration Karel et Sharon Okito, baye wana pona ko sunga biso, pona ko contacter bango, bobenga na ba numéro plus 33 6 11 84 23 12 ou bien à plus 33 7 51 49 67 82. Naba primoko abordable. Bako salela yo, sal na yo ekozala na standard ya VIP na primoko abordable. Bazali wana précisément na kati ya France na Paris, bako salela yo mosala kitoko et puis oko sepela na pri ya moke sali na yo engengi, vraiment beau hésiter te, beau contacter bango, bokozala jamais déçu. Bonjour. J'espère que vous avez bien réveillé, hein? Voilà. Bonne santé et puis bon confinement. Bisika bison bisubino. Vraiment bon mi bate na malam bande konanga. Voilà. Vraiment non solution vraiment ezwamité pour la épidémie oyo. Chaque époque ezaka na ba maladie dango. Donc voilà, natanga kalapé ba corolla, babenga ni ko maladie on ezaki ni ba diarrhée, choléra. Voilà, choléra. Et yakapé, tozaki pe natanga kala ba chaud d'épices. Ba maladie yakaka na ba période nango ebele zalaka na kala. Donc voilà, ekole kaka na kombo na Nzambe. Parce que voilà, c'est Dieu. Yendazana dernier mot. En tout cas, bambote belé, ça dépend nimbo landangai na pokwa na midi. Donc voilà, bonne santé vraiment na bino nyonso. Nous allons mingité vraiment maintenant au senga na audio oyo surtout ba vandi l'Angleterre, précisément en Angleterre. Na Londres, beau partager yango ndenge bo partager na ba WhatsApp na bino
faut vous partager peu. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous partagez en gros. Et vous allez bien pour ne pas blesser les cœurs des gens, pour ne pas que batumsu batikala na bazana kobanga, c'est quoi la vie. Donc voilà, donc ce beau partageant oui au ça bien et au ça bien vraiment. Toya kaka ko défendre était bateau bazan bon moi, mais on vient aussi ko défendre bateau baza décédé si basengi biso tu vois voilà. Moi yazani sengote. Je voulais même pas passer sans vous dire nangana lekate, j'ai regardé ça les gens bazo tindelangango moi si o ya kufi batangi pe kutu kombo na été dit c'est moi qui a kufi dans la famille il y a 3 jours pour contacter ba chepe le numéro de téléphone ba chepe le numéro de téléphone voilà ils ont continué kaka kotambola comme nayebi vérité je connais la dame. Je parlais avec la dame. Avant Koufa, moi, je parlais avec elle. So, boye, bo téléphone, nanga. Bon, moi, na journée, na solo, là, na si réellement, même la police aura du fond, nanga, tali, a au moins, date, ni na solo, là, na c'est pas longtemps, hein. Oh, baebi, que je connais la dame. Voilà, ils ont moussala na salaka. Abanda o binganga. Alors, on doit parler aussi la vérité. Bon, je connais famille biologique, naïe, vraiment, je connais pas. Mais je sais, à la famille, naïe, voilà, si je connaissais, naza ba numéro naïe, nyon somi balé, na fond nanga, na ba dossier nangai. Voilà, donc je ne viens pas là pour nanaïa au salam, no ba buzz ou quoi que ce soit, mais je viens seulement pour dire que beau arrêter, il y a qu'au diffuser, il y a qu'au partager photo naïe, soit disant que dans la famille non, je n'ai même pas parlé avec la famille, non, je connais pas la famille. Et puis j'avais même parlé à Sola Kinango, j'ai même ces photos, ma photo naïe belé, parce que vraiment Azali, moi si o abando so ananga, assez confiant nangai, sa vie. Dans le Banabino, je vais vous parler, je vais vous expliquer tout. Comme nazi autorisation. Je n'ai pas eu l'autorisation de la famille, non. Mais nazi autorisation na Yemoko, malgré Poufi. Mais bon, comprendre comment j'ai eu nazi autorisation na Yé. Alors, non, on t'a expliqué que Aza na famille, t'a expliqué que elle ne plus, voilà. Yeah. Ne me demandez pas comment mowe ya yebi singa, boyebi akoyebisa mtu na ndoto, akoyebisa mtu na vision, okoyoka voix audible, voilà. Je voulais même pas ce botuni ata na sola qui déjà nan de komboko parce que vraiment je vous dis la vérité, j'aime pas oser ma voix ici na ma problème où il est en Angleterre. Normalement, précisément dans Londres. J'aime pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de l'incompréhension et puis il y a des gens, ils viennent seulement babandoro benga yo menace, je sais pas, je n'ai pas été bongo pourquoi. C'est pour cela que j'aime bien babato France, Belgique, baza bakamuna bango musu ya cc mais baza quand même la compréhension so ba benga yo. Tu vois, bazo peut savoir respect d'abord, et puis bo solo li calmement, bo se comprendre. Mais les gens de Londres, quand ba benga yo, tu prends les téléphones, ba moko ko insulter yo. Yangwana vraiment normalement na linga ata bo muta bengi ngai, la danoise na problème boye j'ai dit c'est maintenant. Donc yo moko sur lingo ça problème no kene no na ba site musu j'aime pas. Mais ça Oyo, ezake, mowe ye moko. Donc voilà. Il faut voir aussi père, non? Albino, là, dans tu me connais. On a parlé de toi. Tu connais ma vie. Tu sais pas, oyebite, na koufi, mais tu connais pas vraiment. Mais tu connais quand même un peu là, moi, raison qui est pas trop.
Parce qu'à Koufaki, j'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je connais quand même son histoire. Il a dit, mais pourquoi tu restes calme? Et puis moi, j'ai dit, bongo, bah, pasteur Nayo. On parlait comme ça. Il dit, non, je comprends pas aussi. J'ai parti à l'église. Abandon qu'il l'église. N'a pas sinaillé. Mandaro qu'il l'église. Ça faisait tout pour aller à l'église. Mais, à comprendre, était, pasteur Nayo peut garder silence. À l'obus, le roman côté, cahier billet. Donc, c'est pas bien. Ils ont vraiment bien été. Même maman pasteur, même bandimi église. Pourquoi peut que ça là bas audio, bozan ba téléphone na bino. Boleki si wana non, moi si oyo, azan la famille na ye, biso toza famille na ye. Mais l'église c'est la famille, non? C'est pas ça. Netinga la danoise ici en Angleterre awa. Azan la famille ni. Famille oyo penza, bon à part mobile nanga, à part ba belle-sœur nangai, ba beau-frère, c'est fini, mais famille nangai mokonga. Ce qui est là, par exemple, là, non, je vous donne exemple. Son naza sur la mobilité. Donc, je vais rester toute seule avec des enfants. Bon, bino, on compte que l'église, c'est la famille. Bah, pasteur Batéaka, kozala yo mokote, tu vois, parce que il y a une église, tout ça, les familles. Mais c'est quoi ça maintenant? Mireille est partie. Et puis l'église est restée calme. Et l'église est vendue, dit rien. Et puis, nini waneza nini photo na ye zaka ko ya nga na zyango tellement naza molo na panzaka sango batindeli ngango ebele. Moi j'ai regardé comme ça m'étonnait. Je disais ah bon, Mireille aza la famille te, pourquoi ça? Pona nini? Famille eza nani? Famille eza nini? Définition famille, c'est quoi? Mireille, paix à son âme, eza nzela ya mutu nyonso tu, mutu na mutu aza na modèle na ya kokufela. Mais Mireille aza na famille restreinte. Famille o balobaka restreinte, Mireille aza nango na kati ya Londres. Mireille, paix à son âme, aza na famille élargie. Awa na kati ya Londres. Et puis Mireille aza na famille, on peut dire quoi, religieuse. On peut dire quoi? Famille religieuse, oui. Parce que aza na église, akendaka église, aza na pasteur na ye, aza na maman pasteur, aza na bandimi. Moi j'ai sa photo, jour azo ken église, akangi photo, dit la danoise, na otine de l'eau photo. C'est ça la photo na tche liboso wana. À part photo oyo, na tche tangu nazo loba, eza oyo panzani, mais la photo oyo ya kangi, azo ken l'église, yango na tche libino liboso wana. Po na yebisa bino ke, no yebisa bino makambo eza vrai. Je connais Mireille. Po na roke musika te, comme Mireille, paix à son âme, mais alingi quand même, boyeba Mireille azaki nani. Ils allaient rappeler bien la société. Mais je ne veux pas, hein, bobengangati. Bobengangaite. Oya alingi ko yoka ayoki. Oya alingi ko partager à partager. Bobenganga pour na makambo susu, mais pas pour Mireille. Parce que nazo bilamno ce qui est vrai. Et puis, c'est elle-même alingi yango ki eyebana. Voilà. Mireille a kokokisa 37 ans cette année. Mireille. Cette année, moi sur besoin mon photo, a kokokisa 37 ans. Moi si oyo azali d'origine ya Bandundu. Précisément azali Mumbala. Non pesa bino ba détail ne nyonso. Pour na bo partager sous photo na eta lingité. Yom to kozwa photo wana o partager ngo le baso yoki la danoise te c'est bon. Mais soko yoki ngozo continuer ko partager ngo et aux ala bien te. Voilà. Azali mutabandundu d'origine Mumbala. Mireille azana bana mibale.
Mireille a laissé 2 enfants à Wanakati à Londres. Azana mwana ya mwasi ya 15 ans, na mwana msu ya mwasi ya 9 ans. Voilà. Mireille azalaki na 1,65 m. Abande ko peser 72 kg. Azalaki na te na ye ya chocolat ndenge bomoneli ye wana. Na kopesa bino mwa histoire na ye mwa muke en bref. Ndenge Mireille na solola na Mireille. Parce que la manière solola na ye. Mireille aya na poto. Mobali na ye o abotani bana. Mutatinda ka Mireille na poto. Mireille aye. Mwasi moko gentil. Posé. Abala mobali moko bien. Mobali naza mbongo na Congo. Atinda ki aya na poto. Kandenga ya pona. Aya nanu a s'installer. Et puis mobali na ye pour aller à Landaï. Moi je vous dis ce que Mireille m'avait dit. Je crois sa cousine Père Zali Awa. Je crois qu'il y a Arebi Makambo. Alors vraiment, il y a solo, la Danoise parlait avec Mireille. Nayebi Mireille physiquement, na mona été, parce que na ninga komona vraiment batouté. J'aime pas, na ninga naza muta millier té. Na musalo na sala kana mona rabatouté, mais na sola na batouboy na téléphone. To kompe ba mi, tozo sona ba WhatsApp, mais to kuta na boy, non. Na kuta na Mireille boité. Alors, Mireille tangwa ye azupe mukanda na ye. Bon, il fallait mobile na ko rejoindre ye, mobile na ye bi mo boye bi afin alinga ki sauter. A komi alobi non, musa les okene bien awa, en tout cas il faut ozonga. Il fallait Mireille azonga na bana. Mais Mireille alinga ki sauter, il dit non, bana si ba meseni na poto et tout, bazotanga bien, bana ba kola ou quoi. Bongo lemsu na banda kosa ba va et vient. Bino mo boye biso libale komi bongo et koti na mbutu. Ce qui fait que libale ezaki susu vraiment te mobile ne na Congo, je azwa ki mwasi musoso. Alors il fallait pe Mireille aluka pe vina ye. Mireille a sali accident, aye ko sala accident. Accident moko grave. Et ko sala ke Mireille abukana ki bassin. Je crois abukana ki pe colonne vertébrale vraiment na kota C. Et permettait ki Mireille avant ki na chaise roulante un peu longtemps bande au tambola sauter. Et puis a oumela ki pe na hôpital vraiment oumela ma casse ba 6 mois ba 9 mois na hôpital parce que accident wana ezaki grave. Mireille abande au tambola sauter. Amne ko tambola na chaise roulante. Azaki susu apte ya ko zwa ba devoir ya bana te ko ketika bango na classe ko zwa bango, ce qui a fait que azana cousine na e awa na kati ya Angleterre. Ye mutu azwa bana ya Mireille en charge ba vandaka epai na ye. Mwana na ye ane oya liboso akokisa 16 ans, oya mibale akokisa 10 ans parce que makam nazo yebisa bino l'air donc na sololaki na ye moko. Sikoyo atikali abundani na chaise roulante akenda kozwa toujours ba traitement, mais Mireille dans sa tête accepta situation wana te parce qu'elle était jeune, akufika na 36 ans, donc elle avait l'âge ya kosala souvi na ye, ya kosala apte, ya kosala nyonso oyo mwasi akokosala na kati ya ndako. Mais akomaki limité vie na accident wana et puis Mireille acceptaki yango te. Accepter yango te oyo pesaki eke bandi kopesa Mireille ba dépression. Alors a se rétablissaki na ye alongwaki na chaise roulante wana akomaki kotambola na ba beki. Beki mibale après aye kokoma na beki moko abande kokena ye na église, en tout cas bande kozangisa église na été.
À chaque fois, il dit, ah, la danoise, na na église, osa bien, na lingaka na benga yo. En tout cas, si j'avais même enregistré Mireille, na lingaka na tchela bino, audio ya Mireille. Bonge ki boyo kaki makamna zo sabino, eza histoire vraie. Ce qui a fait que Mireille, tellement dépression, bando salaye, il remonte la période du moro boy na yo kaye li soute, parce que c'est elle, yenda bando benganga. Parce que j'ai beaucoup na bat babenganga batu ebele bino mo boye bina sala ka live together na sungaka communauté européenne, américaine, canadienne, australienne pour na retrouver libala so ozana libala te ozana problème oza olingo ozoluka libala oluka mwasi obengila danoise na kolukelo mwasi ya bien na kolukelo mobala malamu. Donc, nazo pesa pe, nazo lancer pe communiquer que bande konanga, ce n'est pas bien ya kozala bino moko. Makamnyo se comme Mireille, ils appellent solitude. Solitude, si Mireille avait azalina mobile na kati andaku, nazo bino lelo histoire Mireille nge za la boété. Nge boyo kate que Mireille a koufi, non. Quand tu es seul, c'est pas bien. Yango na loba, c'est pas bien que l'homme soit seul. Nzamba sala ki ango pourquoi pas angai pas tika na ye angai pas sala ke abwaka asala système mususu mais amoni ke toza banyama te toza bato tozo senga ke tozala toujours na bato. Ce n'est pas bon. Au lieu que tu repartager photo na ebolo bake eza bien te kozala seul botande ko na bisa mwasi akufi ye moko eza malamu te bo sensibiliser bato ye asa akufi be oyo batikali bo bima na solitude. Si Mireille azaki na mutu na kati ya ndako azaki na mobali na ye na kati ya ndako Mireille alinga atika kokufa te. Tellement asalaki accident et puis azaki sikwa bande ko se sentir incapable ya kosunga bana na ye et puis azaki na mobali te tout ça et bande ki ko travailler ye. Abenga ngamba lebele dans ce na solo na Mireille je ne sais pas ce qui 100 fois ce qui combien de fois. Dernièrement na yeko benga azaki koyamba nazo kaye lisusu te. Il y avait quelque chose qui me parlait pourquoi nazo kaye te. Na yeko benga ayambinga nabi comment Mireille nazo ko lisusu te abando seka lobi non naza na hôpital. Nabi obeli bon obeli obenga ngai te oyebisa ngai te alobi non même na bengi yo moyo ya kotala ngai awa e ozala te. J'ai dit oza mais tu parles quand même aux soins intensifs te. Il dit non la danoise nazaka na problème moko boye na sina yebisa yo ke à chaque fois na se sentaka posa ya komiboma. Ça m'a fait peur et pendant cela na ye atikala ko yebisa ngango te mais jour wana fongole nga motema biloko boye on doit le dire ça na communauté na biso parce que ba congolais belé ba yeba te que tu vois biloko bongo eza ba maladie moko ya bien te abika à chaque fois na se sentir au mona et yela ngaka je me disais na tout le que yela kondenge nini je voulais savoir. Nazoki penda tanda ngai to sole ki moi mingi na lobi Mireille explique-moi un peu comment okovanda kaboye ozoka poso mi boma et puis o mi boma ndenge nini eloko nini oko utiliser pour mi boma et toi en tout cas je vous dis je voulais même pas ouvrir ma bouche pour parler à ça mais j'ai vu que ça va aider notre communauté. Ça va aider notre communauté. Mireille m'a expliqué, il a dit, la danoise, c'est difficile. Et puis, d'abord, c'est difficile à expliquer. Et puis, j'ai dit, mais comment au comique à un hôpital psychiatrique, comment bango ba yebike, parce qu'il y avait des dames, bande koleka, 2 fois par semaine, je crois, pour ko aider ko sala propriété na kachanda kunae azaki parce que vraiment abande ne kolamba abande ko débrouiller kolamba mais zaki na service moko e bande ko leka pona ko aider ye msuku tazaki ala danoise da katu un peu batu ba edaranga ba ye. Bon, je ne sais pas ceux qui bande ko aider ye pe bande ko sokola ye moi là je ne sais pas.
Donc, bref, Natuna qui est vraiment, je voulais entrer en profondeur. Et puis, Nasola qui je voulais entrer en profondeur pour lui dire que non, dis-moi un peu, et puis on va développer parce que moi, je ne comprends plus. S'il y a quelque chose que je veux faire pour toi, moi, je le ferai. Il dit non, c'est Nayoka ba voix moi ko boye. Ezali ko. En tout cas, moi, je vais dire, je parle à ça. Parfois, ça va aider cousine naie, aider bana naie, tu vois. Donc, elle attendait des voix comme ça. Ezolobanaye, qu'il faut ça au Boromi Boma, il n'y a personne, tout le monde a l'ignoté. Donc, des choses comme ça, un peu bizarres. Et puis, il disait que ce voix, il y a mis Boma et tout. Au moins, il a ça qui est déjà numéro parce que bando solo na ba docteur, na ba psychologue, nini. Numéro à Bengi, bazui, interné, à ce moment-là, bandi kopese bakis intensif, ko matière morale, jusqu'à ce que so ba moni a commis moi bien, azongi nandako. Na yebisi bino jour a yebisa kinga et sala kinga y passe. Et puis il dit la danoise, talaka na zanga moko, mobilité. Alors bina nga kutu me pesanga mobile. Je vous dis. Je crois bien bande qu'on vend à côté ba croydon comme ça. Si parce que vraiment na tellement na zoapé ba fond et belé, na zoé ba soubé, je crois qu'on a côté ba croydon. La bleu moka bon. Alors c'était ça donc tout solo lit et puis j'ai na bande au bengaye, moi mingi na hôpital, je na bande ko bengaye chaque jour et j'ai dit en tout cas soko zongi il faut vraiment accepter vie na yo ka ndenge zali tala kuta ozaki na chaise roulante ozaki otambola te obandi otambola olongoli beki moko okomi na beki moko petit à petit na ba ozokende bani okozonga no normal ba docteur babaki po kozonga normal bandeko na nga alors c'était ça après naye ko solo na ye pe abimi na ye toseki nde tosekaka naye komona batindi balobi akufi na ndako voilà pe à son âme alors nakamwaki kaka na balobaki aza na famille te ebongo biso bakongolais oyo toza awa ntango bozotambusa eloko ya moto aza na famille te pourquoi na idée nini d'abord parce que balobi ke mboka oye bakongolais okuti awa tosali déjà famille alors moto soki akufi pourquoi bokomaki aza na famille te yo wana moto ozwaki nouvelle yo moto omoni ya akufi mais yo nde famille boyeba place wana bosangana epuis so mpenza bokei na commune na ye bolipesi nkombo na ye mpe bato baya kokuta ya kufi j'espère que eza bato bayaka koyede ye donc bayebi bana na ye bayebi adresse ya bana na ye mwana na ye mwasi akomi na 16 ans c'est une grande fille cousine na ye akipaka bana wana azali wana paster na ye azali église na ye ezali siko famille ni bolukela ye vraiment botambusa lisusu annonce wana te ke aza na famille te non c'est faux et archi faux aza na famille na ye nde na explique bino vraiment botikala malamu bopartage et ozala bien j'ai fait ça en tout cas nasali yango bato à Londres bobenga ngai te pour koya komenancer mutu na baparole na bino avec tout ce kato ba arme nyonso boutilisaka mpona kokangisa bato monoko non je veux pas en tout cas nalingi te toza na confinement donc on a le temps de prière beaucoup de prières que Dieu a sokola mokili donc j'ai pas le temps ya kobenga ngai pour discuter et crier non assez akufi oyo alingi preuve okobenga ngai te luka preuve epa bana na ye ngai soki oyo alingi ofunda na police ou quoi nga naza na preuve naza na dossier na ye epa na ngai voilà merci en tout cas apema na kimia que son âme repose en paix akufi trop jeune 37 ans non c'est vraiment très tôt quoi voilà bye bisous la danoise.